Capage TV. Capage TV. Président Nangatiki Rombate. Isakaka batupeka ande basengaki. Ah yendenge ni nango ka lingala to na posa français. Moi congolais suko to yeba ka. Ana position te. Debite lo balinga. Donc n'habite suko fo baba ba imbele mino ki baba po ah. Donc batu de basengaki. Batu basengaki. Ah. Dieu zalaki ba biloko moko le passé. Tant on vient yaki afandaki mabe. Asangana gina batu mo bana lien familial. Vous comprenez? Donc on vient yaki fallait pas coûter na. Oh, y a pas ça qui na batu susu ah ouais ba sapi. A coûter ba saper tazaki na ba coordonnées. Mais encore qui ça c'est mama gina lingala. Ba mona ka mutu mo ko ya boîtier mo français un coup deux coups. Ba moni on ga c'est que a ko gagner na pas gagner il y a yebi français nzoka. Recevoir ba ka des mots en français. Ni nani. Série déposé. Tu comprends? Mais bimsa peut bien, il faut ça peut carner, il petit peut travailler, peut des ans à chauffeur na. Donc vers ya qui ne m'a bé. Tant ay m'a bé to bon ça qui est ka, to encadrer ka pour faire tika pe mboka kala. Faire tika biso na amour scolaire. Le to ko moyo ka ma mère chemise. Tu comprends? Faire tika biso na amour scolaire mais to ko moyo ka ma mère chemise, ba kin makambo. Est-ce que obanza kangai donc voice soit ne ko tungisa likambo te pour moto asala ki voice soit na été moto benga ki bato na dina. On comprend. Donc idée na yena ya biso ezandenge mon côté. OK. Donc ako luka ta pakola ni donc pamba. Tali no pa ta bosaraka. Ni kondia ko swa. Moto ko swa o yazana taille mabe. Met petit on a grand P. Il y a encore taille. Il y a le retour celui-là et tes zara chaussures. Eh, ça perd nyonso ya Kinshasa ataka pa. Non, kidoda. Là il est kidoda. Madame ça bête prêt à porter. Donc on est là tout droit. T'as un mannequin. Eh bah qui m'est esprit trop qui damona. Lola batanzi la velele donc makambo belé ya mabe. La velele ko tape makasi. Oh bazar banzela tout. Banzela tout mona na musique mona na bali. Comment appelle ba saper. Aya bo kadi joli, otali bo mama ni mama. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 +243 82 25 27 31 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Lupemba, premier studio d'animation 3D pour l'éducation des enfants en Lingala, vous présente Zomina Moko, une cantine d'Afrique en Lingala pour apprendre aux tout petits le Lingala en 3 minutes. Un mélange de répétition orale et amusement, un cocktail parfait pour apprendre les mots du quotidien à domicile. Zomina Moko, déjà disponible sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Music. Et n'oubliez pas, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Mwambe, libre.
bois. Ekokite. Zomi. Te. Sasa lelo boni. Zomi. 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 Zomi na moko. 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 Capage Télévision, merci d'avoir abonné à Bissonion en 2022. Dans les de gloire en gloire, succès en succès, longévité dans la famille, dans la union, ça s'abonne pas na biso. To linga bino mingi bo apprécier ba émission na biso mabe ezaka nde bo lingi ba émission a buzz. Mabe ndesko ya kinois yango wana, mabe ya congolais yango wana. Mabe na biso skonde yango wana. Toza na YouTube. Mais bato basala ba émission bien bo apprécier yango te bolinka e hindi mutu boye baboma kie mutu boye basasa kie ale wana communauté na biso ko ye fandi mais so ça ba émission réfléchi bino botala raté na mona un moment 800 vies émission mo ya bien propre 1000 vies mais ya kaka na era sala ki boya fingi ba boye non éducation ni to pesa na bana biso pi descendance ezoya ma trop mais tozara to ki no ha ne kaka. Okay, non. Merci d'avoir eu une abisso. Merci d'avoir un ensemble de sur la prière pour Nabiso. Merci d'avoir pasteur sur la bazar. Dans l'hôtel, Boisser, Cynthia, Keba, Boé. Merci en tout cas à Yambango parce que prophétie, sur vision, il faut qu'on Yambango et puis qu'on analyse. Merci la grâce Matélo, Azad déjà. Na mabongi senior sur ya Capage Télévision tout ça na badé sur ya bana aza invité na biso na janvier le bien kotika tante ye pena foya pour na faire rigolo puis pour na batu nyonso oyo ba soutenir haye na invité so azara na jet set to ndenge nini madé suboni ouais c'est ça Capage moi so azanga lisumo dio donc ye pena bio is the bio donc talara yo soki na monio pena na ora bien pe na zaralaise na chaîne yo soki place beaucoup ko zwanga ne botuna ki ngai ke azomona na tout zomona yango na bandi bino bitumba ya janvier pour ba musuba na ba février na ba mars na zonga lisusu donc naza na bien naza na kati ya jet set omona ki ba concert ezala ki songolo pakala na bamboka président na ngai fait rigolo pa lzuri autaki kozala na Guinée pour 4e fois chambre moko na vie na ngai tordeur obiangema pour baza ba voisin donc tina le couloir ka Guinée pena to komi ko luka bazo luka ndenge nini ba changer nationalité mais encore aza moto aza na charge à rumba na mboka oyo pour bato musu ko bengisa epe buya ye na fallait le rumba mais abimi Sweden na libodo po aza makasi kana luketo mais est-ce que aza on a voix donc ako bangati ya monisco garda kaka langi ya congolais na epo na mboka ba fature banda wemba kufa ba ve défend pe ba ko kende mais to ko mona te moto akoyemba pembeni lokola le padre nika bolonina talaka moto aliaka na baninga amoni moninga dinga kwea aya telemisier donc azo secouer bango donc moto abongo ne mboka o pena to ko luka ça ka ba ka ne na ebeli koka besoin d'éducation au foot à nyonde za volonté vous comprenez donc ndo ebiga éducation na on est kokaba ezala kana ngo ezande msusu coïncidence msusu yo comment na première avenue ya comment on le na deuxième avenue par rapport à ça tena moni na deuxième avenue na fona leka pour 2022 on a paka ya kosakana te paka kuma na mbongo ya mabe oh paka bakisa ah paka kuma na mbongo talaka ngana ondima nazana mondimi te église solo mena ndimi donc volume auto dozo ana so na moni paka des na minito e bakisa mbongo kuma na mbongo kuma na mbongo ya gola somo ngolo meka epe no kutana kutana pena donc ozwa pena lias pe donc et ça bisobia c'est que photo e ba word dango na ba pyromane za ndenge nini sko bato belé pardon to ke na ninga pyromane za ka wana na diez wana bato belé pena bazo senga ya gola pena na barumba ndenge beti wana na ba Guinée wana ba di mahamba pena ba banzemba ba français wana ba anglais wana ezana ngo mais akende na ngo ka na ndenge ba zazu ah bon pour battre pena ba réclamer ba terrain pena vide na ndenge rumba to sentir peut-être na ndenge décembre mabe bakazonga pena na ndenge wana baya ya pe bazaki bayembaki na bango baya ya moko pe babimaki azana eloko ya makolo soki nini boye ba masana biso babina filet ba goga pe bayaki rumba eza eloko moko boye faire atiki yango pena te président nanga tiki rumba te eza kaka bato pe ka nde basengaki ye ndenge nini yango ka lingala to na posa français moi congolais siko toyebaka te ana position te toyebi te eloko balingaka
Donc on habite ce faut baba, bah il me baba pour ah. Donc batu ne basengaki. Batu basengaki. Ah. Il y a des types français on est taillé baraté, mais mon temps on a bana donc bana ne soit télémé au monde en école gardien en France. Donc sur aux hommes tout moro boy au yebi français tout ko fa na bana vérité. OK. Donc ba matière soit na ba satia wana na ba colline. Faut faire na ba bien faux français na yo la convenablement. Les adègues français moi des mots l'immense sauté kende boy Amérique ba l'accent moi des anglais non. Donc rumba où il y a au sala wana il na kati pe ya harmonie. Ouais. Boyo kapé moi quelques rumba pe mais qui na ba world moro boy qui na ba rythme moro boy. OK. Concert moto to beta ezaki à l'occasion il y a préparation il y a Casino de Paris où utaki ko zanga bata poto pe tozo comprendre te ba combattre bo saka bien. Bino bo sa na bino ka bien to lo ba lo te. Donc ezaki annulé a sali loko wana mais ake na ba ligne moko boye mo zazu za da world donc mon rythme on est beta ils da world dans ba Steven Wonder ba sala ba ligne wana mais encore qui ça c'est mbama gi na lingala ba mo na ga mutu mo ya bâtiment français à un coup deux coups ba mo on ga c'est que ako gagner na pe a gagner il y a yebi français nzoka recevoir ba ka des mots ya français ni nani série déposé. Tu comprends? Mais Bimsa est bien, il fait ça pécar, na petit, peut travailler, peut des ans à chauffeur na. Donc, bon c'est là où balinga ba consommer rumba boyo kango na dynastie plus boyo ba venanga ba Serge Mabiala ba Babindombe ba JDT ba oyo pe na bosani kombo pe ba yakité donc. Oh, ezala na okaka dynastie ça. Bon bino ba fanda boende ni. Panzana te boyo. Eh ko panzana. Ba voice c'est l'autre bima qui on dirait Linzanza. Voice c'est dans voice. Chombo kabola bato momo ite bo tanwa kala bato basongi batonga kana monoko et comme la rapé batute le miro les oreilles ka miro sobo yango na pera na oreilles donc voice wana ko tungisa likamute po muta sala ki voice wana ite muta benga ki bato na dynastie on comprend donc idée na yena ya biso ezandenge mongo te OK donc ako luka tsa pakola ni donc pamba wa bina pamba donc linzanzaka ni yo misala mo andika OK, toi qui es vraiment qui toko na zo pe kala madeso bana balubi mboke se baby mais biso to sala ka ni so kaka ke e bebate to ke na ka likolo mais VDF ba bibi no pe bo yaki ko attaquer veto ngazala ki ouais ah ça la tête bino bo matsaki pena vie milinga ah laissez les morts enterrer les morts mais ma ezali na famille musicale pe bilamba bino ba saper ndeti boza dei tozo na dei la saper en dei ku fait les grands baoba on comprend grand baoba et donc na niveau général ba pété na na linga kina pesa ngo na kati ya union sacrée mais na zo lukape nani na ko latsa asa général mes condoléances pendant la famille nae ve zalaki ba biloko moko le passé tant on vient yaki afandaki mabe asangana gina batmo bana lien familial. Je comprends. Donc on vient qu'il fallait pas coûter na. Oh, il y a pas ça qui na batu susu ah ouais ba sapi. Ah te ba saper tazaki na ba coordonner. Mais tant aïe, to zaki na projet to ya mba jour on peut toi qui une émission, qui bitant aussi ces missions to côté là. To yo ka beng biso bino a déjà fait déjà commis na victoire. Azo tambola kuna coordonner mon robot papa Fritz, papa Fritz. Azara a tonga ba ma papa ni kota de mettre boy. A moi vilain boy. A moi moulai moi vilain. Donc on n'a pas de vie. Donc déjà quand on est infecté qui vient à infecter donc infecté via les vieux temps à faire une RTNC vieux à reconnaître bisoté tant à reconnaître histoire à terrain doté to bongi sika vieux et qui randoté hein papa bongama pour faut na fanda bien pour masalanga azwa bien vieux za hamanzanza banini VP OK vieux lo te pe bala on dit ça et ça oyo ba comme ce qu'on a don ya ko découvrir makambo tout kapashi omondo tse ba wolo na obwe moto otanga ngo moto muso otanga ngo vena o linzanza o ni atali wolo banga mais so be moto tangi pe mo ke elo mo obwe mo ndet linzanza pe a dévoiler pe quand on a donc biso pe na miso salela ki mais on a pe na ta o mona pe na vie fa to zo ki soupe tante po vie tanga ye ba pe sa biso tante OK en vous me côté biso to manquer vie même encore azaki ka vie to yemba ki ka nzembo moko papa ye boni otiki bana donc atika ki ka biso pe aza motema bo papa ya ngomoni adosaka moto pourtant to sentir pe ke bilamba vie pe ndeti pe ko contrôler na bilamba oh
Ah, biso pena to saka ne musala. Kala eloko na ye na le saut de mouton. Saut de mouton do awa ti facha. Awo ata 6 ans ngana ka na bo. Oh. On va l'idée ba yaki na on ba ye na on ba babusha mikie banane boy tout ça mais oyo pena donc ya lo volume. Donc ba sali boy po et ça na ngata ti ça ira au comment na 15 ans. Donc vona za na. Donc vers yaki ne mabe. Tant ay mabe to bongisa ki ka to encadrer ka pour faire tika pe mboka kala. Faire tika biso na amour scolaire. Le to ko moyo ka ma mère chemise. On comprend? Faire tika biso na amour scolaire mais to ko moyo ka ma mère chemise ba kin makambo. Bah est-ce que au banza kangai donc yaka papa mba tika la jamais ko boya biso. Kabi yem ta pesa bino mutu makasi. Papa ta afandi boya reconnaître biso. Mutu makasi makasi. Le général oye au salagi mo a salaga mo logo mo boy. Ah. Salaga mo logo mo boy nditi a tuné mais tant to zongi si PV a zongi peut te respecter gestes et barrières. Si le PV a ko kende na sama belé sali pasi ko bilamba o via tiki to zo baté donc tout tsanguka na vente aux achères mais encore maman Amazon peut ici à Sombi mo lokai. Merci na eloko maman na salipo na linga kiti sango ya wembe za la délaissé ça wemba za la te lo la chege ya matonge azaka na résidence na donc soke ko za la pe bien maman ata moi partie ya ndambo ya palais o ya mizo ko tsa o luka to tsape mo bilamba de fa wana aliembela ta na mise ya papa wemba ba tsape bilamba ni bateka ba tsaka wana to mona wata wana c'est famille odi c'est ça le problème est-ce que ba otsango wa pepe so ba limité ba otsango wa ota ya VP na limité na famille on a bakoza na lisusu tezali baba ta minene na mona cerne mo pe mutamunene ah o VP na ki munene ozo yozo ki to moni boite o yeba na ba TV to calculer yo ko calculer na TV na TV to calculer na TV na magaya na TV to calculer ah pièce et mon ani pe munene ko le ga viet mais to calculer ga mais to ziki ça yo ebika système ah mais so mon pe zika ba so on ba ko so mais so ba travers ba kasa ko so et comment ça va mise en jour donc prêt à porter tu vas pas bolade moi dis non il y a des bonsoaka bonsoir ndet singa iko so lo beza 4h du matin pour ceux qui na keka liboso et machine mo boata na tout la venir ta bosaraka ni kondia ko so muta ko so o yaza na taille mabe ndet petit na grand p il y a encore taille il y a le retour celui-là et tes ara chaussures Bazana on a chaussures à 38. T'es bazana chaussures à sika et là on après ouais. Ba chaussures à sika. Oh, mais il y a numéro na yi. Il y a vraiment les coopérants. Coopérants botara pavement. Obi? Botara pavement. Ça perd nyonso ya Kinshasa atara pavement. Non, kidoda. Laïdé. Kidoda. Botara pavement. Madame ça bête prêt à porter. Donc on se na lati tout droit. Taka na nga mannequin. So na utsa munene ka elengi ga yoji. Po na moni ya ba eli bango pe ba yoji moko bwelo ba sui ba ni trésor kwado. Azo pesa wo bilo motala munene ndeti muto na ogela ka moiza soda nanga oyo nani grand p mona yolo zakai oh bamba ça mnonga trésor bango ba ye na trésor kwado azoli la raba yo jabo 300 francs nazo baté ba yo jabo eza 300 francs comment donc pour dans comprendre l'idée ya jeune en côté oui pe boy sans le pain parce que moi ba biloko wana parce que biloko zo ba biloko nde yango wana biloko zo ba saper ya Kinshasa yango wana bozo lata mais conditions de vie yango siko souci na ngai bino nyonso bofingisaka beaucoup babengisa ngai babenganga sénateur à vie donc nde naza boye naza na charge ya ebele ya mboka oyo naosolola na siliste moko boye alela mpe fort santo isconique Blaise Delquin atongaka mpe atongelanga justement 300 polo naluka nalatisa nano mboka mboka ngo ezali azara Paris asalaka marque na ye pour nga na koya sute boye na banda kolobelaka ba marque ya bato donc on olobela faut na bénéficier nango mbula oyo ja botamo ba famille yo jibiso ebi bangote jamais mutu mo oya ko corrompre personnalité na ngai au 49 ans na pays na makambo bilamba oyo eleki na âge na nga kapashi donc mukolo facha kolinga tombola musapa futa saper ko banana ba ngai boye nayebi oyo nasali bon mutaba kula sapato te cordonnier a rolandanga na sima tant ba osimba point ya sous-sol aya vayot olobi yo eka lelo aya avanga na histoire ni ngana sa yo ba ndika na ngabe place bandite ngana sali clip nga première saper na bimisi mamba clip na bimisi sap na ndenge ya ba japonais na mo ikomi saper na koti couleur na makambo bilamba kala saper akola tali papa ba ofinga
mais le sapeur automatique perpète le papa ngani mna longo li complexe et soit que ça pesani les extravagances les drôles de choses les yupula les classiques les rock and roll les simplicité du débarquement pour moi que bilo mo ba chilling bilo mo lemba mais ba ko kola ta on te pona moni ba leader musu ba lati ya basi to baki bo lembisa loko la pyromane mais na moni on est leki siko et leki ko pyromane ye mo peka na kata de solo basi na balicho abiso oui babi ba onyo so bali ba osangisa te lote mukolo wana aza petite aza petit yene lamba omona bakoka ete zando so yetanga ma jour pona sena yi aza makasi ye atala eloko so moka bimo bakonexa comment eloko wana moni on est abwaki yango so ngabe na landela oyo ah to bwaki shido to bwaki on libanda ngabe na okuta na Tivaler mo bwana mekisi e uti pa gola Tivaler ayo bate ki akoti ayo bate ke M Sudamona oh ba Tivaler na kata sa pe baza ba Tivaler ba ali ba vrai ba Tivaler lo mono di tambo oya mulayo petit na biso nani nani comment on est ayi wana Yannick ekeko mais bon utali bolia ne sani moko to ko lia na biso sani moko mais toza ba camarade te M sou fête nde ba sani silagi babi abotana ka maboko ngana zana ba camarade te ngana tangi eloko no ekabola ngana bango no ngana 18 ans tanga na ba internat ngapenda ba formanga un jour na ya ta assemblée nationale mais malheureusement ba papa na ba maman ba eba rande ba tika ba na bango donc ngai makambo sapo yo tango na bandi yango na sali trop na bilamba tina ganga bato bako beta na baku gel ba kombo bela bato ebimati mais nga madeso bana ebima tala lelo ne na bebisa ba roulage et maka ya ende ni tsanga ta madeso bana tina omo so ba bilo omo boy to sala toujours encadrer jeunesse montante donc jamais na ko na chaîne na yo boué bato tala nga ba responsable bato baza na posa ya ko sunga biso potoza bina na eloko te bakosa te to na eloko te tala ka liopard nzango ba eka lobby po na ebide mzuzo ba pumbwa kaleso ezo mona na ba ministre ba sepela ngo le ba comme ça bango na ba jar wana baza payant mais biso ba chaussure ici là mikileya ba publicité ya botozoka ba bouquet de fleurs mambo moko boye ya 2 jours 3 jours baluki le mais bino pese ko boni ko panzana trop ko bato bando ko pesa bino mwa lo meya ba déplacement ba mikili ko panzana ki na ngoto mozai ni eloko peso bomba bino ba saper ko panzana sko tango ekomi bino ba diabo ya niveau likolo ko panzana tango ekomi memanga na ngomba oui memanga na ngomba ba comme na bilo mo lo ba joueur memanga na ngomba yo faut poudre o le kamadiso oh memanga na ngomba pe kota sape sara yo mona ngomba ji memanga na ngomba ngana na mama na nga mobwaki ya chokolinga bo alatinga kaleso na age na nga bo mama mokolo wana simbinga par-ci par-là latinga ale na yeboye na latima be do ba mona kaka et comment nati ngomba et comment ngomba donc ba biso ba mise pe ba leader pe ba doda ba sélectionner memanga na ngomba na mona bilenga ngomba mais donc biso sko to sela kana ninga bonzambe OK aloka pa chezandeni na kota ta mweloko wana bana bazwa ta matembela bana bazwa ta ndunda mwandenga nchiki par rapport les attaques na ya na faire souffrir batu ke na la de bilamba 5000 6000 aussi longtemps et sika kola les attaques net message à jeune frère moi outimi qu'il y a trésor quoi de na utu landa et penda na ya yo biko za aventurer wa vrai aventurer zo bomela batu cop na mi kilo zara sa perte omoni bato mususu tango boyaka oui ba confirmer te papa mba bando confirmer papa na ama casse na confirmer trésor papa ako abando confirmer pe ba ninyo ba innocent obi oui ba esa confirmer ba innocent te innocent za nanu pena innocent na latité innocent na mona ge no ga motaka te na lobi papa wemba est-ce que abando confirmer pe ba innocent oui au comprend to ayebi na ete mais ko ayeka na lo me ba confirmer papa za ndeni papa za pour ta courtoisie routière papa sa fandi wana fandi afandi ako sepela pe asepeli pe na mutu moko boye pe afuli yo na temps moko boye yango na opération na fana na papa calamité na bandango ngai naki mwana papa tikelaki ba liste de bavard na ya ba musicien ti lelo mona ba musicien mususu ba olata mena oseka na sa motema na melika ngenge po ba bisa nga na lobate on se comprend donc papa tika ba liste de bavard ba bavard ya so ba oya wana na ba sokomol nga mouvement na biga pambandika linzanza oyo alata OK sikoyo
bangando wana papa azandeni au côté na studio papa ta pièce na sombeli yo bola mwana OK papa bola mwana bakolo papa yena yona leki nanga akole kape OK papa boage lui papa boage lui mais yo mo ko faut assumer ba charge wana nde yo mo nga fona gazeye on a dit ba otinda ye ba pe babilo kwa bato ya ye na ngor bokongola pe bango bato ya poto bakongola makasi osola na masanga ansuluzulu ayebisa ngai asola na nga teke bango bayaka nango bato mosusu pene ezaki na barido ya ndako ya bato atalika nga na oke kisasa wana asali lambela nga na otielanga tisi awa kangela boye bakangi pu atie yoja ye nango awa donc na basi ya bato na aveni donc bozolala te nzoka nga bacomplexe wana si na silisango kala nga na banga robot na superman na mambo ya bilamba olati pena boye nate pena robot banga ye atali pena boye superman alati boye pa pumbwe atiki biso na ser banga ye olata no cuir velu nyonso nga banga te ya solo nenga pena kele bachache olinza chache nga tango na ye misu nange bwaka mikuna mais chance ekuta na mbodi pe ya kenzo ya moto kabolika te respecter geste barrière soki pe zaki linza nzambe na na swano boy kapasho comprendre nga ndi na boy do mono kuna na bomba yo galiano ko nga na bomba donc makambo na rasa kuiro le retour ana ni jamais nga gambila na nzando bakanela nga Éthiopie bakanela nga donc kasi te ya bato ko est-ce qu'il faut comprendre que ça va coordonner il faut appeler à moi bateau il y a bien bon nyoko li pe ba coutir ya chango na obaba ba gris ba kalizo bate kalito za bilamba singa apila bino na kotoni na nini na matanga na nini ni ya nyakos kalito za chabino mulunge fort bilamba singa sa fo bang sangai mundela tongi pe na 8 ans la lité aw piye bandeni na sala blouson sangana kati na libande lela ta mais pour la paix ande tila musupe bo efo kemi kilozongi nde bokenda terre bo pour la paix deko pour la c'est wana pona no gouvernement bo ko aliga les até ba boke libiso pe na misute ya mona na pesa pe ba ya faute te faut ba s'inclinaka moto moka yebo atindi yo shimbo kendo somba pozwaka moi pièce souci so tala ndeti moto wa pecho na musée raison ngando mi wala so kolise ba kaleson fona benga musée na luka musée luka yi okuta ekuna ba onyx ek mukadime tango guerre bandaka coordonner biso na al-Qaïda ba ni 15 ba kanta ya la bango tout ba Cyril banan ba yebi un certain madi so bana chef de guerre ba yebi ke ngaku ba jeza la raté ba vina nga ba chiko sengo chima bana ba mikilio ba yebi tanto kanga coordonner to ki na même moral esprit mais ba kimisa esprit trop ki damuna lola batanzi la velele donc makambo belé ya mabe ngado velele ko tape makasi banzela tout mona na musique mona na bali comment pe ba saper aya bo kadi joli otali bo mama ni mama otali bo kadi joli yo mo fandi veno bi ya yo pena Vietnam ya bon ke bo ndeni yo abane ko baka marche ko modandine akomilo shomi dendo so kitambola dende adendi la pesi pe maestro Fabro Mbote sika zali donc souci ya ko savana te biso sko to tikala na ba témoin moko boye o na olila lelo Veri Vadeli Popo Vena vraiment paix à son âme Véo na za témoin yepa yebi histoire ngo yebi histoire ngo na kati sa mo lokai na ba mère French na ba yaringo OK donc to fande la ngo 4 heures na maître de l'école moli moné pe mara toujours na kini papa Wemba Véo na mtabi sanga nga na zo pe na ba cours accéléré di gogo 4 heures gogo ba tso libanda mo lokai au déranger OK pour nga na ba o do na ko enseigner mi nota ba soir wana ba soir ndo ko zo message OK o wana ba balali mo kala ba tutu balali o beng sa réunion 4 heures yoko ya mais biso siko attendre bato circulation na biga ngayo papa mo mais moi na pas ko kela na ete moi na ko kela atenzo nga po sa cour to zo ngona ba ve ba ilo ba tutu ba nan tout ça
réunion 4h na molokai bele bazala te mais lelo comment na fana na papa c'est le qu'on peut comprendre que le qu'on répéter comme na papa c'est moi zate botika okosela moweyigo chaque jour na zoka ndoto mais talaka sikoyo après 5 ans donc 6 ans mané yengwa trésor kwado ekotika gère de fleurs soka zaki pena ke papa na ye est-ce que ko yati na ba niveau wana ozaka suna mukanda il paraît yo tika ka sikoyo yo tika sikoyo otikela we otikela na mari misamo kester to wemba domo ateke bino bomo faire chier bato oyepe mo loka ya mama Amazon yaki ya wemba te pour ici déjà wemba batekaki ekomi ya mama so biso yo toujours ba cours accéléré il faut avoir bopesa biso ba respect des gouvernement mboko ngai na mona ke makambo susu ngana ko chanson na kati assemblée nationale juste makaka na makambo bilamba nga zaka buete ngana na oya na classique mo mukolo ngo ko benga nga Brazzaville pour besoin classique bo boakela ba Brazzaville bo boakela ba ngondeni français ba colonie ba français ba ngope to kotila ba mo ba jipe ba mo pelo mo ba comment jipe ba mo yape mais jipe kenda on dirait est-ce jipe ça pas jipe ça démodé t'es démodé ça démodé pour to za mikolo ngana boti jamais na kolinga mwana nga koma kutala nga na misu mibale aotala nga loa kadi joli amona nga loa maboke ya mona nga lola soki nani donc et ça bien te ba camarade ne pe na nzela regarde ton papa non c'est pas mon papa il porte le JP et comme ironie na mwana et BBC mwana kokola na souci siko bato abota te omona na JP na zo yinga na ndetse ke kwazaka na mwana te boza na wana gede dada ba ko kola ta ba JP mais bon ba ola ta na bango pour bazana na ba pétition ya bomona bazano na âge âge flair d'âge donc flair d'âge ba na ngona ndo yo fuba sala no makambo wana encore donc fait rigoler pe ya gazanga pe na moment mambo belé recadranga pe donc sap mo boete ya boyeboy so ye place mo boy bat mo bomba ba chombo et yo moto zo toka boendingi papa mo choka ezate donc na ko ya budban na faina ba mère na nga ba odetchi bambe femme d'affaires tout solo la bien au sentir bien motaza à l'aise na fani bi na ba mère na nga sinta boye na blouson nga pe na blouson justement c'est ça. OK. Merci en tout cas Madé Sabane et Sania vraiment bien de moyer lelo et Sania vraiment bien makasi. Boha borati. Na dégager hein. Ah na dégager. Dégager bango numéro là. Dégager te. Ah yango na te surtout to feta di bien. Ben oui. Babi baso songo fallait ya mais ko ya gisogi wapi président Fati yanga pe na ozela rati lelo papa encore yo pe orata o tombola bende de fort ya président Fati tara union sacrée nazo senga pe na pa place mo miki fona savoir retouche na kati assemblée nationale pour ba chaussure ba député wana bozo ela mbongo mais c'est na bino bolata mabe vie bolata peta bo grever na bino mais ezo kende pe na bien babilo mo biso na ba petit na bino et là mo boy ban allo petit kota palin ya olandela to classer le 1 mois to classer le pendant 1 mois to bien mo yo so ba oh yo pour faire encore classer le pendant classer le bango 1 mois ministre ya 1 mois na classer le pendant venanga mu ya 1 mois pendant son excellence na classer bo ba relax mo ba samedi dimanche boy o anoter mo na gondo o terminer ninyo donc yo atana na voyage donc yo wana mais c'est musupe ko bakokyo sengo pe aide kasite na neza na makasi nazo mona ba ko olata pena bilamba musuyo lola ya testament mama tikaki moi pena leader na lakisi bat motolo kuna o papa mokolo ni na olakela bato mais leki nango leki bato ya voix forme non au lieu de gababa donc que bien te so eza yango te lata oyo izalaka hein ko changer te ponga na ye na saute mouton donc lelo na saute mouton so moni yango na kisasa wa ba kansangai j'ai même ma main coupée mais et mes pieds aussi on va boire quelqu'un d'étranger oh libanda ba 1000 ondi mafoni ba makambo maboza on des champignons biso moi famille ya poto leki ya mboka na ebele yamona mwa kwangeza ka pasi mais moi lamba et facile mais ba bisa pe faut qu'il s'allie moi on dirait ba tuna bino pe belé ba comme ba bumu ba ni ba olandaka ba leader ba mona ah ça la bon hein nous sommes leader na ngali bumu fonga pe na ko mali bumu ale mai tu mbuma na ya pharmacie tu ah bou à Panzani. OK. Donc parce qu'on a garda rapport, biso to ra banzo to mola papa le tumba. Yo moto ko umela na ba papa wendo. Donc on a loi na air mo bat boy bat muluba to muzombo. Congo to. Donc mais on a bien ba comprendre raté. Mais nzo na nga na mbuka ba fachi.
Donc babi basi fait ba panza bino fort basa père. Basi no ba été. Basi no ba été. Basi no ba été. Basi no ba été. Soki basi ba wana ba basi penate. Bayaka ba mona étoile, ya mo bayaka. Kasi batindikela bino ba indikati. Kasi te parce que moni qualité, il a des qualités de qualité. Ponga na enfant na boye, moi c'est mon na poto ko lo bagay. Ayi ko la diriger. Basa père ba ne ko la basi. Mais oui. Yo mo da vidéo sa père. Te basi ba comment sommer bino ba former. Ay ba sombe la po ba makasi na remorquage ba petit ba sombe ba forme. Au moins ce qui gigolo eza elo mo boye o ba to poto nde ba yenango. Au moins de petit na kwa do ay boye. Ya za na virus qui gigolo. Donc nde bato ba sanga na ye tant ba longwa ka boye na bilamba na ya la tswana ya corona mbala mo ba ko ba gigolo ser mo te ka mo fufune na coin bali ko fan sa ite e ko mi ka ser na ndo boka yo ndeni ni mo ouais pour avim saka libon parce qu'on a encore na comprendre déjà ngo vieux za lo la jeu de dames moto atelemi libanda nda mo na ba pion kwa na kati kizengi mais on telemi libanda amona mais on a on a talaka déjà ba libanda ngondenge ma ba ko benga no 4 heures ba ko longole lamba na miso bato ozaka na petit mo na ki sasa lo ba filo ki goma boba o sutuka boye mère moko boye ya fort de 7 couche aye pa pesa go lich mo ya yoji ya manga to ya Givenchy akomi wana mba moko dinga dimine yo ka po yo zwaki biloko na ye c'est ça courtoisie routière ekufi lolendo oyo ya kistari kwei so biso encore de yebela to linga bana atala bena te scrap de la ndinga libanda faut ata petit moi chinoise to marocain mo boy faut ya le batin na ndinga ki charabia ba ba comprendre te ga bungela lich na ye namokana you what is your name ne bon na kimongo bon ba mabe makasi na lela bango me ba zape na ba désert surtout ya poto bazora moi chimboki tika bo toi petit toi tu me connais oh ya perroquet ou comment o ko ka bango te kapashi o ko ka te on moninga nga o ya ba douce o ya yebi ya ba mpaka na biso pe mingi ba ko kena ndinga libanda so azim lomea akela ndinga wo libanda ba opesa moi respect biso awa ba maman ba lakisa ki biso ngote mais to logo tsonka na bisasa na ndinga ba internet ndinga komela donc ape fona jouer bolingo logo la Kardashian yebi ko ekola ba Kardashian c'est ça yebi ngo no sa mobile no ndenge Kim Kardashian sa ka subi ya Kim Kanye West yo ni famille wana donc yo faut na coutume na biso à chaque communauté sa culture donc oyo zana ngo so zana matembeli yaka no matembeli mobile no pesio kwa mvie so so batuté batu bele ba komi le ba mama likolo ya shisha na so faut na beta so moi jeune moi élégant bon ngalinga mobala favori boyaka zora bango pour comprendre ko lali na mwasi oyeba o ninga na nga zangi de soutien pour comprendre. Merci Madessou. Tindika na photo numéro na pesa numéro na na bato oui, ba 00243 ya Willy Moucheni ya Dada Mondosi 81 45 94 934 bambote na ngai na basolé de faire rigola na lobby fort pe na lobby trop depuis que to kende 10 ans ngana vina nga faire rigola bato ba mais papa il fait fatal la cana yo hein. T'es pas mais papa il fait fatal la cana. Na lobi penate mais na bito ke ka 10 ans da ba golo tout ba visa ponda papa fait atala pe ka Madessou a défendre makasi bato tout bazala bato tout ba yebi bato tout ba te défendre makasi ya fi rigola palzuri aza venanga ona lo baraka le so azobuna na papa biso na okanga maboko fi rigola betaye na monaki pe ba yuma bazongo ba kena okota ba elle na komesiko ça ira soit zobuna na Mathias attaque un bon papa le qui na kabola ba on a sombeli ba bombo na moi na ngana moi na fere so ba na kabola kaka na sombi ba bombo ba fande sika moko na moni ve na ngabera do prince des amours on libera do azabien kala mingi te vers ozada na kisasa pesi pe ba mbote na moni masalanga bionique gola ya orli gola ya chiri gola na moni lisusu Arnaud Matiki boni Arnaud api kitoko donc auto wana kitoko ba komana ba nga berado nani destino bile l'épée azana mikili na mona gipe ba Orsini Lumeni Orsini Pazakuna donc ba tu Orsini Pazapoto azana mikili faire ça va azana mikili na moni lisusu
mve nanga ne chapindi plein de grâce namoni quand elle a la zemi ya bilamba namoni souviens nanga moko ya bien président Babé Bakaji kabikota kota donc vi on a pas kota makamu nanga Junior Mala Issa ve nanga eto causer Chancel Mbemba de midi jogo ya match donc biso Chancel talaka kaya madeso bana otika trop hein mais oui façon bata brouson mon animité biso bana matongi 20 mai 5 biso ba poto miki banana ranger ozoko ko na ba masalanga ba firmer mobele donc tout meli pe na makambo yo namoni les amoureux de cœur en Paris Emile Ondima Foueni na base na mobimba namoni susu filo kigoma na kati ya Luanda na bosanité liswania ou sarkas nkosi Debra Abopia Christelle Mbombo namoni lisusu ça va rebeller Emile Odette les Sangouli na kati ya Switzerland wana donc bato tout balinga ngai boye bandenge to sala pour bien mayanga na kati ya Bengela pe masananga na lela fort na moni ba Raisi Ndia na kati ya libanda ba Rishikiala ba Shagi Mavoka na États-Unis pour monsieur Landa Maka na so ko appel moko allo yebi ke yo papa bana nga nani ata boy Switzerland on a dans Switzerland na bi ozui mais on a na sitaka page na bi papa bana ndeni no mbango te ba ka bongo te merci madame merci la pesi ya dada bambote belé la pesi ouais Patrick Muzamba le maximum na pesi yo bambote Yves Belobi na pesi bino bambote ba grand frère nanga nyonso baninga gelor capage na pesi bino bambote ba Dino Bwanga na pesi bino bambote en tout cas bambote belé en tout cas ba golwa botelema ba golwa botelema bolali trop ba golwa botelema bo partager bilo à faire rigola po biso poto bunda ba guerre à 40 à 45 pour la faire rigola ya ba golwa musu ba ka koloba papa Hervé aninga konne papa Hervé tika koloba mamba faire na zo mona na zo sentir binoté 2022 oyo biso tozonga en charge biso mo to fongo la maman paka en tout cas ça la bien beau soutenir artiste na bino beau ça la ba challenge ya makasi ya pyromane beau que na ba page à faire rigola beau publier beau republier ba vidéo na yé et puis ça ba vie beau kende beau bousculer azongela ba live sur Instagram et ça la bien ba live wana no ça la ça la ba ika on dirait je crois bien ba émission capage télévision et ça la ba émission to ça la ba émission ba descendre ba répétition bo kende bo bousculer bozara makasi ya ba diabo bozara makasi ya ba diabo boso sala eloko te ba te belé tout autour ya mokonzi mais bon c'est motivé ba guerrier do ba combattre pena ezara pena concert eza boke bo sombi lamba sika talon sika suka sika boke concert ya zando terre oh do bambila bazala donc to tikela bino ka mpaka mais to comprendre pe ke bo makasi pe o gérer mpaka te biso mo to ozongela mpaka do boza pena makasi boza makasi bo akimba mbango to tike mpaka zigi munoko bozigi munoko siko wapi siko biso mo to ozwa charge ba mpaka nyonso kaka faire rigola te me batu nyonso pito za la déjà toujours ito za la kaka unité za pona biso to ba congolaise na sûr que ba mpaka bango mo ba doyer ba très de ba chronifoiti banani ba mpaka bino mo déjà ba leader vous comprendre que et la raison monene mais basali ba miki message za passé merci d'avoir onions pas soutenir biso bera dona sentir yote kanga na WhatsApp to solo là bato nyonso bazara na biso elongo bato nyonso bazara na biso en tout cas Patrick Mumbata Bagi Makoda bana su bata faire ba Edo Muzamba l'intouchable Edo za na bité so azongi akuzala Sele Mwanjombi bato belé vraiment Chiko mabele mame bato nyonso la ce na faire rigola en tout cas to lingi bino bo bousculer ferré amone moi des concerts ça na bosanité et ça la bien akoyo sileka babako to bebana na deuxième polo polo DG Blaise Polo na pesi pe mbote po mokila ngo ngo remplacer Vasco yenda ko Blaise Polo Polo jeune moi li bandi buya moi li bandi DG ape mpakakala azaki azapena mpakakala pe Blaise Polo on dit mpakakala kona mpakakala mesko abanda poussa na te tango bika opportunité pe samagita mais il faut travailler il faut bousculer penza na minute oyo mabele vraiment ça moi il faut bousculer pe na pesi message wana ndenge na ngayo kuté yo za mpanzi ngamo na pesi message vraiment po mutu musu ataza mabe matavaya let's ba Vasco mabene ka po bandika kala tala ngala yamba Vasco te pona mona to solani
Vous comprenez? Les Ipaka Vasco, Alukana Yambet, maintenant on va être au sol, vous comprenez? Babylone se bazara abeta mpaka ndika mais bana preuve te. Mais ce que kolukato za na preuve parce que batunion se bazara wana pona biso to kende to percer et ça la bien reconnaissance voilà. Et ça la bien Guillaume Avakala bambote na batunion en tout cas to lingi bino mingi ko ko kende liboso. Tozara pona bino so to landi mabanga ti. Tommy boy. Bye. Akafuleka. Au revoir. Ah oui, lelo na Kinshasa ezali possible, plus facile ya kozwa bourse d'études bona kokende kotanga ya ofele partout oyo olingi na monde grâce ya bandeko ya agence de voyage Eric Travel numéro 1 na masolo ya voyage awa na RDC bakosa yo te moko te na terrain oyo ezali kokumbama epai ya ADG Eric Mwamba Nzambe pe numéro 1 na masolo ya prise en charge awa na RDC papa maman ndeko ya Kinshasa pe ya Brazzaville tala ozali na mwana oyo azali diplômé pe olingi akende kotanga na mikili ya poto opportunité yango oyo epesameli bino agence de voyage Eric Travel ememeli bino ba bourse d'études ebele mpona kokende kotanga lokola na mboka ya Chypre oyo ezali pays d'Europe na $1900 ya pamba oza mobimba na bourse d'études complète oyo ba démarche ezali kaka kosala 5 jours ya pamba pe bazali kobeta yango dada okei kotanga ya ofele pendant cycle mobimba na ba université ya minene ya mboka ya Chypre. Bana Kinshasa bana Brazzaville tofongoli masolo ya ba bourse d'études donc eza possible lelo ozwa bourse ya Chypre oyo eza na $1900 tosaleli ba dépense nyonso ba démarche nyonso tosaleli du début jusqu'à la fin ozwi visa avec la possibilité ya kodefa billet en crédit famille d'accueil déjà tobanda yango kala tokoti sikoyo na Chypre donc famille d'accueil eza mobimba toyambi yo à partir aéroport tologe yo makambo nyonso bino ba étudiant bino ba nyonso bosilisi bozwi diplôme d'état année oyo et à ne pas oublier bino bato boza la difficulté à passeport tolobaki yango déjà depuis 2019 donc eza possible na bagence Eric Travel nyonso na basiber café Eric ozwa passeport ya nyongo ofuti $50 tosaleli yo passeport oetikali ozopesa yango maleme surtout bino mpe bato boreva kobeta deve loterie donc boya déjà kodefa passeport po boprofite na baoffre oyo donc toza wana mpona koservir bino okanisi esili tintin babourse d'études ezali mpe mpona bamboka ya Canada, États-Unis d'Amérique, na France, na Tunisie mpe na bamboka misusu oza mobimba na prima ngondo oyo mpe soki ozali na billet te agence de voyage Eric Travel ekopesa yo billet ya nyongo logement encadrement mpe orientation mpona bino baétudiant soki okomi na destination mpe entrée express Canada na $5 ya pamba oza mobimba barésultat sur place adresse okokuta biso na Liberté 11e rue industrielle le KINPP na commune ya Masina quartier sans fil en face ya robot roulage oyo ezwami na Kimbuta na Matonge na commune ya Kalamu tozali no loin ya maison communale ya Kalamu pe na rond-point Kintambo magasin okokuta biso entre Facebook na WhatsApp oza mobimba na agence de voyage Eric Travel voyager na facilité polobi na yo eleka lelo poete ewo balobi ya sika eye God come here. Yes. MK Boy Comedy. What's up, nigga? Oh my god. You shut up. What did you say? Since when I been your nigga? You're my nigga. Hey you, shut up. I'm not your nigga, I'm your father. Oh my god.
ba mama ba papa tokende ko s'abonner na kati ya chaîne na biso ya sika MK Boy Comedy. Hey man, this is my life. I want to be a musician. You forget me? Oh! Pona ba film bien, ba film ya kitoko, ba film moko éducatif pona bana na biso. Ba film oyo tolinga kotala pa ba Nigérien, c'est le mille bino. Take your computer and take your back to school. Go back to school. Go. No, nonsense. Tout s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso ya sika MK Boy Comedy. Teka ba pode bata chokote. Biso ba pode bata chokote. Oya baba to ba pembe. Olingi pembe. Ok, mwindu olingi mwindu. Ruth Beauté. Ayebisinga nazala ha place no zaka wana. Zaka wana. Ponga pena procédure ngana ki osalinga bien do esinga Ruth. Bato batunanga pakola nini, ozopakola nini mikolo na zao. Donc depuis na oti sida faut monter kana yindi, mais na yindi te na pesi ko chocopo. Donc faisons ba produit Ruth Beauté. Ce que savon noir quoi. Savon noir eza pona ba moi biso pe bata mwindoti. Ba mwindo sala ngane zo longo za savon noir. Miki oui, donc savon noir so ko saleli yango elongola ba biloko wana. OK. Pour nourrir peau. Et nourrir peau, voilà. Bato o bazana ba moni ke mabumu et sala mandenge bate yango ya Ruth Beauté zali. OK. Yango chaque soir. Bato bazana ba bouton belé sala wana manjare. O eza pona ba bouton. O eza pona nduta. Bazana ba nduta bo consulter Kapashula, bo consulter Malika Mania boye kozwa ba produit. Eza to ba sombi kuna. Bato kini basomba na kini parce que tona ba kisi nyonso. Ya ba fesse po ye minene zali. Tika boy. Poitrine neti yo boye eza mibali muso alinga mwasi na yeme. Bu na yeso ezaka mwasi poitrine za minene. Voilà lèvre ya mbebo. OK. Neti ba musicien balinga ba mbebo ya rose. OK. Ba garçon en tout cas Ruth fa aider biso ba biloko ya mo Tende ngalinga na ngara. Tena mwindu bona za moi. Ouais, c'est mieux que la tchèque, le côté de la lèvre, ça va lèvre là-bas. Bon, les papiers. Encore. Montre les papiers. Voilà. Beauté. À rose parce que même ba jeune et belé ba quartier oh ba comment bien de ba bemba ozo ni ko tia Pepsoda ziki si on bembo ngolo ba protester li ba pota oyo ngolo perosiser ki sauter oyo eza okopakolango na ba fesse na yo na ba katikati na biso ya ba fesse neti soko sokoli ndeti ba journée mobimba ba intimité ba fille ya ba poitrine ya minene makasi na bozwa aba tozali na ngobo benga poitrine o mobali na wa mesa na solo njoto na o solo nini oyo zo mesa ntia mobali c'est ça solo nini il faut tenir na katikati ba nini omoni ba lèvre na biso ase otia yango pene likolo na ngo wana eza na inconvénient eza te parce que eza naturel surtout mpona bolingo mpo bafille ebele balinga bolingo bafille ebele oyo omonaka mobali remorkage na mwa moko asala kokaka mbala moko te oyo asala kokaka 2 fois te ntango tu papa yoka kogoute c'est ça baproduit ya Ruth Beauté yango oyo toza nango déjà na marché oyo aza na besoin nango contacte Kapashula ocontacte Josman ya Malika okozwa baproduit banimero na biso kaka oyo bayebi banimero na biso mais tokotia mpe nimero ya Ruth Kapage TV. Kapage TV.